Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Shalom peuple de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na ye lisusu ko passer message oyo nazwi yango déjà deux fois. Moko nazwaki yango année passée, mususu na uti kozwa yango na début année. Na lobaka message oyo mais na lobaka kombo te. Et Seigneur atindinga cette fois-ci na yebana koloba pe na tanga kombo. Nazolo bela popo ya papa na biso Koffi Olomide. Nazala moyen mususu ya ko transmettre message oyo te. Yango na leki nzela ya video oyo pona koyebisa papa na biso Koffi Olomide. Premièrement, na ye te pona kosala ba vie, mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Parce que na boina me ma fardo moko boy oyo lobby et koki ko memelanga ba problème. Parce qu'on se manque pas de Dieu. Na boina za lokola Jonas onza ma pesa qui est mission akene na Ninive. Ayeba ki ko détourner na ye mission onzambe atindaki. Et na tomboli Bible nanga nazoya te pona kosala ba vie po ba monanga nde na yebi koloba, mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Année passée nzambe alakisaki nga namonaki bato bazolela e namonaki elongi ya papa na biso Koffi Olomide bato bazaki kolela ye akufi. E année oyo nzambe alakisaki nga namoni papa na biso Koffi et namonaki ye azalaki ya côté na mwana mwasi moko etu pembeni. Et namonaki esprit ya mwana mwasi wana ezo réclamer. Et na mitungisamaki pona message oyo na binzambe pokozo lakisanga makambo. Et nzamba alobi na nga na yebisa na papa na biso Koffi Olomide a lukelongi ya nzambe. Message oyo nazoloba ngo avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réserve. Nzamba lobi na ngana yebisa papa azana posa ya amina ye. Azana posa ya amina ye. Parce que namonaki vraiment temps ya papa komi mukuse. Pe namonaki papa kosala vraiment crise. Et na crise wana ememaki na liwa. Pe liwa na ye bat balobela ki yango vraiment makasi. C'est pour cela Nzambe alobi na yebisa na ye azana posa na ye. Nzambe azana posa na ye. Na boyi kokota ba détail et mutu nyonso oyo akolanda message oyo pour partager yango ekomati. Shalom peuple de Dieu, na pesi bino. Bonsoir, bonsoir à la famille. Mama Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pesa la manger. Et pas la mission de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les binope, salle à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et comme capé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.
Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso o eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi benga ye osa la réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na o eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango ezala nango lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Tozala douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana, place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke nesko koluka. Cuisine nango. Vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1. Mama Bijou lobi bokozala jamais de si total asko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana pona bino. Boutique Bijou d'or Mosi Elengi. Boutique Bijou d'or Mosi. Voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or Mosi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique Bijou d'or. Boutique Bijou d'or Mosi Elengi. Shalom pepe de Dieu, na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Na ye lisusu ko passer message oyo nazwi yango déjà 2 fois. Moko nazwaki yango année passée. Mususu na uti kozwa yango na début année. Na lobaka message oyo mais na lobaka kombo te. Et Seigneur atindinga cette fois-ci na ibana koloba pe na tanga kombo. Nazolobela popo ya papa na biso Koffi Olomide. Nazala moyen mususu ya ko transmettre message oyo te. Yango na leki nzela ya video oyo pona koyebisa papa na biso Koffi Olomide. Premièrement, na ye te pona kosala ba vie, mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Parce que na boina me ma fardo moko boye oyo lobi ekoki ko memelanga ba problème. Parce qu'on se manque pas de Dieu. Na boina za lokola Jonas onza mapesa ki mission akene na Ninive. Ayebaki ko détourner na ye mission onzambe atindaki. Et na tomboli Bible nanga nazoya te pona kosala ba vie po ba monanga nde na yebi koloba, mais na ye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Année passée nzambe alakisaki nga namonaki bato bazolela et namonaki elongi ya papa na biso Koffi Olomide bato bazaki kolela ye akufi. Et année oyo nzambe alakisaki nga namoni papa na biso Koffi
et namonaki ye azalaki à côté na mwana mwasi moko etu pembeni et namonaki esprit ya mwana mwasi wana ezo réclamer et na mitungisamaki pona message oyo na binzambe ukozo lakisanga makambo et nzamba alobi na ngana yebisa na papa na biso Koffi Olomide a lukelo nya nzambe message oyo nazoloba ngo avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réserve. Nzamba lobi na ngana yebisa papa azana posa ya aminae azana posa ya aminae parce que namonaki vraiment tant ya papa komi mukuse pe namonaki papa kosala vraiment crise et na crise wana ememaki na liwa pe liwa na ye bat balobelaki yango vraiment makasi. C'est pour cela Nzambe alobi na yebisa na ye azana posa na ye Nzambe azana posa na ye na boyi kokota ba détail et mutu nyonso oyo akolanda message oyo pour partager yango ekomati. Shalom peuple de Dieu, la paix. Bonsoir, bonsoir à la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala à manger. Ndako bozomo ezali chambre salon cuisine. Et comme akapé 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yangoyo appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi bengaye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oyo eza chambre nango yangoyo omoni ba regard wala tosali okoki koya biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezala ngo lit à 2 personnes. Ils ont vraiment munene makasi te, mais ils ont vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à koboser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone à Maman Bijou à bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Maman Bijou lobi bokozala, jamais de si total cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière,
et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso ya ngoyo, okoki pe kotia bakiti awa, ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso ya ngoyo eza wana po na bino.